tangwa molimo tangwa bikamwa tangwa mafuta amina sembola loboko sembola loboko nayo sembola loboko na Congo bisoto monayo bien-aimé 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 na kati ya chaîne na biso Océan du Congo na mopalanganisi sango Pasteur Didier Lompinga sango mokonzi na bopemami ya mama Océan nde tozwi likanisi koute pa ina nkolo pona kolekisa émission moko une fois par semaine kombo nango pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo tozolela Congo na pasi Congo na nini mais pour l'amour du Congo Esaïe 62 et le bien biso pour l'amour de Sion je ne mettrai point. Totika politique na ba politicien biso ba to sambela ka to sangana yango tozo benga yo chaque samedi tokobanango samedi oyo tozana temps fort ya ba prière pour l'amour du Congo. Tu as besoin de participation. Tu as besoin de la groupe régional. Nyonso, tous à la biso nyonso ba ta province moko non, tous à la Congo mobimba. Bisiko en France, na Belgique, na Allemagne, aux États-Unis, partout. Papa Fosca Dikese, papa Emma, bande konanga nyonso tout. Yaya nangai soleil. Place tozali basai nanzai ba pasteur ba na poto, ba pasteur ba na Congo, ba pasteur ba mokili mobimba. To bengana na émission oyo, to sala ba prière d'ensemble. Tozo sala groupe ya intercession d'ensemble parce que tango yango tika politicien a se vaguer na politique abundela biso bitumbana e ngana yo to se vaguer na losambo to bunda na losambo pour l'amour du Congo ndeko langai Congo délivrance tango c'est dans la prière. C'est dans la prière. Au fungo la porte na mer rouge bato bakota pe baleka Amina. Yonde spécialiste ba porte zanga ba clé ba seri na mai pe na bami. Osala likolo boulangerie esika yo olamba mane Osala mon pepe se velo kola na restaurant et memela bango kaina désert. Amina 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 kosale la Congo soki toza ensemble. Ma sœur Pierrette la Hollande émission na yo yango pour l'amour du Congo. Chaque samedi, chaque samedi, chaque samedi, chaque samedi. Chaque samedi, na chaîne Oyo Tolobi Océan du Congo. Si vous avez besoin de participer, tous à l'ensemble de tout le monde chaque samedi, benga biso un numéro Oyo 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07. Nzambe apambola mamose ya pondimi émission yo ebanda samedi Oyo. Nzambe alola. Seigneur, pambola bandeko nyonso tokozala ensemble pona losambo bisika bakozala pour l'amour du Congo. Na kombo na Jésus-Christ. Amen. Kolote. Lambango eza wapi? Lakisanga pe na simba na kondima. Tango yango yo. Tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikamwa amina sembola loboko nayo sembola loboko juna lelo bisoto monayo sembola loboko na bapasi to umeli pe mingi tiele wi le wi et la mene
le oui et l'amen, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bandeko ya chaîne Abisso Océan du Congo, bisika bozali nzambe apambola bino, apambola bino, apambola bino, apambola bino, apambola bino. Topamboli bino, topamboli bino, topamboli mokonzi oyo nzambe a pesi biso lokola responsable ya chaîne oyo bisika zali mama Océan nzambe a pambola yo. Tozo continuer na émission na biso ya 10e mois oyo tosambela elongo eye lisusu lelo kaka na esika totangaki na mokanda na Genèse chapitre 30 verset nango 18 verset nango 19 ti na 20. Je m'excuse. Bible. Léa devait encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabilon. Zabilon, 10e mois. Tolobaki eza mois oyo, mwana mwasi oyo abotaki mwana na ye ya zomi. C'est-à-dire, Jacob aboteli 10e fils. Et pour la maman, Léa ezaki 6e fils. Parce que Zilpa boti mibale, mwana musa musupe aboti mibale. Mais likambo yo tan koloko tia bisula mutema tokozanga te kolobaka yango mikolo nyonso po tolekaka liboso na bino po na kosavantirie te. Tolekaka po oyoka message nkolo apesi. Bien-aimé, tangu aboti mwana oya lobi, Dieu m'a fait un beau don. Nzamba salingai apesinga likabo ya malamu. Yoka totangela yonanu likambo oyo ya don. Don eza nini ndeko na ngai. Don eza nini omekempe ko comprendre yango elongo na biso ndenge tozoloba na yo awa. Don eza nini. Balobi don eza action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Webi soki ozozela neloko moko vraiment ngabe angweze soudan te po yebi déjà que non c'est adon moko boy non c'est loko moko mais ngabe ngado eza ba surprise agréable. C'est quelque chose qui ne t'attendait pas à ça. Et le mot bandé kozela yango te me ba pasi yo yango ba sali yo don quelque part. Ozaki na besoin ya chemise te. Mais mutu moko amoni yo ya kabeli ya sali yo don ya chemise. Un bon don. Mama oyo alobi nzamba salinga likabo malamu. Bien aimé, 10e mois na lobaki na ouverture. Eza mois ya ba don. O eza ya kitoko ko ute pa na nzambe. Mais loko ni na lingi na loba lelo. Maman alobi boye. Mubali na ngai akovanda sikoyo na ngai. Alléluia. Bien aimé, oyebi likabo ya malamu etindaka mutu apusa na pembeni ya mutu azopese likabo wana. Il est le oui et l'amen. Nazoka esengo makasa mutema na ngata azoba likambo. Likabo, quand tu fais à quelqu'un un don, un bon don, un beau don, tu fais ça à quelqu'un. Mutuwana akozala lisusu na bolingo na yo makasi
akosarapproche na yo lisu makasi, akosatache na yo lisu makasi, à cause ya don wana yo pesi. Oh, na domaine ya don. Na domaine ya action ya conflit. La première des personnes qui nous fait des dons, c'est l'Éternel Dieu. Souviens-toi, il nous a offert son Fils Christ comme un don. Jésus-Christ est un don pour nous. Église, c'est pas la musique aux alliés, pas Molanzambe, parce que Christ c'est un don pour toi. Et comme Christ il est un don pour nous, c'est ce qui fait que tout s'approche, tout s'attache de plus en plus dans Nzambe. Na 10e mois, Nzamba kosala mutu moko likabwa kitoko. Pour mutu wana à s'approcher l'issue panae. Dieu nous offre des choses. Dieu nous offre des opportunités, voire même. Tinaka kapoto s'attache kanae. Tinaka poto kangama kanae. Tinaka poto yaka pembeli nae. Yango bandeko bayemba. Kozala na moninga malamu ezali bozi na tangwa mpasi moto ya kosunga kayo soki mpasi ekomi talaka ozana nzala mutu mwa yebwa bio pasteur zwa 10 bana bazaki eloko lia webi ndeko kopusa na mutu wana webi ndeko témoigner mutu wana ebongo siko nzamba lola oyo azopeso badon. Alors, il y a bana nangai. Akamati ba don spirituel à Pessibiso. Il nous a offert des dons spirituels. Pourquoi? Parce que, ayebike, ici-bas, notre combat n'a jamais été charnel. Notre combat a été toujours spirituel. Et dans la spiritualité, asalibiso ba don. Ba don ya kitoko. A Pessibiso va parler la langue. Après si biso ba prophétie, après si biso ba discernement des esprits, après si biso ba parole de connaissance, après si biso ba don de foi, après si biso ba don de puissance, ba don ya miracle, ba ande konangai, ba don ya sagesse, après si biso ba bodon, ba don ya kitoko. Oye sala biso elengi, apôtre Paul école de biso on a Corinthiens, toyoka elengi makasi. Dieu nous a fait des dons. Bien aimé, asali Yesu Masia lo kwa don. Nazolo ba na 10e mois Nzambe nanga azosa batu ba don ya kitoko. Bikomba place bozabo sepela. Parce que zemyeye 10e mois don ya mwana. Moi sur alobi Nzamba salinga likabo kitoko apesinga mwana o. Mais na yo comprendre que mbalo mubali nanga akovanda nanga esika moko. Nazondi mali makambo Nzambe akosaela yo. Donc kitoko Nzambe opesa yo. Ekosala ke yo opusana osatache okangama olinge malamu bo vanda bo umela esika moko. Persona male moloto. Aeminzembo. Adonai, tous les temps, je suis en toi. En toi, je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta beauté. Oh. Me réjouir au cœur de ta bonté. Oh. Adonai, allons à la fontaine de nos amours, alors nous enivrer du vrai bonheur. Même moubali na mwasi, soko sali mwasi na yo don. Bolingwe ya kalisu makasi. Me mobali ya solonde Yesu Masia. Mobali na libala. Alobi 10e mois. Zeza Zabilon. Zabilon eza mwa ya badon. Badon ya mabete. Badon ya malamu. Yango bisikoza. Nazo loba nonde batwa mesala koloba na ote. Me nazo bano s'attendre na badon ya kitoko. Oye kozala ba surprise agréable pour ta vie. Nekonanga. S'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, l'Éternel mon
Dieu qui m'a envoyé à Royaro Lobanayo, Maloba que Zabulon, c'est le bon don. Beau don. Est-ce qu'on peut répéter si manangai? Beau don. Beau don. Oumeli na maladi oyo. Nzamba zo sala yo beau don. Na 10e mois, ozozwa don ya guérison. Oumeli na balie, bazo kangayo, bazo linga baboma yo, bandoto mabe, na 10e mois nzamba zo sala yo bon don. O eza délivrance na vie na yo. Ozozwa mukanda te, makambo ezo simba te. Na zo episode na 10e mois o nzamba zo sala yo bon don. O bazo reconnaître lokola citoyen intel na mboko kenda kovanda. Makambo ezo simba te, makambo ezo sala ekende neti ezonga na 10e mwanza baosa yo bo don oye ko inspire vi na yo okende liboso yo baloba okende ke liboso te yo baloba ke yo kana ebisa yo balobi yo umeli na maladi ozobika te yo kana yebisa babengi ye médecin spécialiste ya bakabato basala pe balemba lokola femme ya perte de sang asimba ki elamba pe abikisami beto maboko na mulo place ozali aminela mbango eza wapi lakisanga pe na simba na kondima moya badon kitoko moya bodon yoka bakombo mibale bodon siko ezosani ezopesa réponse mubali akosatashe na yo akovanda na yo tango ozozwa don kitoko ozosepela kovanda na mubali sourire ezala te sourire ye bakanda ba 11 ligne 11 biso be yango ligne 11 esala kwa ekofungwama nazoye bisao okoloba passe le lenge batunyo so bazo ba pasite parce que yo nzamba osala yo bon don ba surprise agréable est-ce que ndima malobo nazoye bisao crois-tu réellement que Zabulon peut t'apporter quelque chose? Le 10e fils de Jacobs, Zabulon. Maman n'a pas lobby. Non. C'est que Jacob, abandaki azalia azalaki penza ko vanda place moko na leate. Alobi non. À cause ya Zabulon. Mobile nanga ko vanda na ngai. Mobile nanga ko vanda na ngai. Webi bolimbisaka muke nauti ko exhorter l'église dimanche passé nazoluka mate ya côté ya l'esprit de Dieu m'inspira na te ya sur l'oreille litoy na telemi micro basa l'église avec beaucoup de respect to telema to simba no litoy j'ai parlé de l'oreille. Oreille n'est pas sexe à épouse. Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Mais nazo yebisa yo na meka kota na comprendre que foi ezo utabisike belé pona batu. Bible batu balingi prophétie makasi. Mais bazo boya kolo prophétie. Batu balingi basakola pona bango, mais bazo boya kolo lisakoli. Non. Batu balingi baloba pona bango bazobo ya kolo maloba ati la foi vient de la parole de Dieu. Mets ta foi na malobo na oloba nao kocha même pas foi nanga je suis une personne oya ko bebisa ma ko kufa lelo mais nazo yebisa yo mets ta foi dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Zabulon 10e fils à Jacob 10e mois eza moya ba bodon. Crois-tu à cela? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Moussala ozozwate. Na 10e mois na zolo ba pona. Eza moya ba cadeau surprise.
Eza-moi un cadeau surprise. Eza-moi, il y a un cadeau surprise. Que mon Dieu vous bénisse. Tout sambela. Et longo. Seigneur Dieu, merci pour Zanzambe na bomoy. Yondoza papa na nyonso. Na poussa une sous pas ino parce que Zanzambe. Kolo na bomoy na ngai. Osalinga ngolo pesinga mayelo pesinga makasi. Ya koloba su maloba o liboso na libota no Nzambe. Ngamona zo comprendre te comment maloba o esalinga elengi bo Nzambe na mutema na ngana. C'est que moi o eza moi ya ba beau don. Oh Nzambe ekotinda biso to poussa lisu liboso na yo parce que yo sali biso badon irelo koni to ko pesa soki ezate to kangama lisu na yo. Merci pour la maloba na yo, merci pour la bolingo na yo, merci pour la kimia na yo, merci pour la sagesse pour intelligence na yo, merci pour la pema na bomwe, merci pour la nyonso zo sala pour na biso. Merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe, merci Nzambe, merci papa na ngani, merci pour la bolingo na yo, merci pour la kimia na yo, merci pour la sagesse intelligence, merci pour la nyonso zo sa. Merci Nzambe, merci Nzambe. Nazangi maloba koloba, pona yebi yo Nzambe na ngoza. Papa yo ndo zankolo, pambola mano mokonzi la ngai. Zolo kumu mokeli ya vida ngai. Papa na ekoloba merci. Nobi merci pa ino, nobi merci pa ino, nobi merci pa ina. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Ofungola porte na mer rouge bato bakota pe baleka Amina. Yonde spécialiste ba porte zanga ba clé ba série na mai pe na bami. Osala likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Osala mo pepe serve lokola na restaurant ememela bango kai na désert. Amina yo yo yo. Amina ta Amina yo yo yo. Amina pesa biso bakado. Tango yango yo. Tango ndeko langai tozo bonde la sigo koloba na Nzambe. Seigneur, je me prépare pour recevoir tes beaux dons, te recevoir tes bons cadeaux. Oh liko frie pa nangai bonde la to bonde la kombo na Yesu Masia. Nzambe la bomo nangai na eko sambele longo na bandeko nangai koloba ke Seigneur, merci Jésus, nous sommes prêts à recevoir tes beaux cadeaux, nous sommes prêts à recevoir tes bons dons. Oh yo Nzambe ozango kanisa pona biso. Bisoto yebite tamsu nazo kanisa mbongo meyo eza bilamba, tamsu nazo kanisa bilamba meyo eza mituka, tamsu nazo kanisa mituka meyo eza bana, tamsu nazo kanisa bana yo eza maele na classe, tamsu nazo kanisa maele na classe yonde eza santé na nga, tamsu nazo kanisa santé na nga eza nde musala, tamsu nazo kanisa musala eza nde makambo zo kanisa. Nzambe la bomo inanga na ye pai na yo po Bible lobi si l'on forme un projet contre vous, cela ne vient pas de moi, car le projet que j'ai formé si vous dit le Seigneur n'est pas le projet de malheur mais c'est le projet de paix afin que vous ayez un avenir meilleur. Natango Nzambe natango yaya natango mokonzi nanga toye pa ino pas koza Nzambe, toye pa ino pas koza papa, toye pa ino pas koza mobateli koloba ke Nzambe nanga, koloba ke Nzambe nanga. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous sommes prêts pour recevoir tes dons, pour recevoir tes dons, nous sommes prêts. Yahweh Yahweh Yahweh, nous sommes prêts, nous sommes prêts pour recevoir tes dons. Pesa biso makabo, pesa biso makabo, pesa biso badon, pesa biso badon. Nous en avons besoin, nous en avons besoin, nous en avons besoin. Toye pa inayo na libota na yo ezali kabo pesa nga ya kobonde elongo na libota na yo. Yawe to ana posa bikamwa na mutako sa bikamwa ezaka yo, mutako sa bikamwa epai na yo, epai na yo Nzambe na ngai, epai na yo Nzambe, epai na yo ba sotere na armée na yo ba sotere Yawe na ngai bango ba commando ba généraux selon Joël 2:25. Amina kotisa bango na bitumba oyo Nzambe na ngai poto bundi mingi. Nous avons que toi, nous avons que toi, nous avons que toi. Toi na posa no na zo sambele longo na libota na yo bambo na bikamo na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Comme na Nzambe lange pambola malikola bomo na o beta maboko pona badon oyo zozwa na moi oyo soko zuite za problème na ngate meza Nzambe mais ndima déjà que zozwa nazo yebisa o zozwa sinon la parole de l'Éternel to pambolio na kombo na Yesu Masia ndeto bonde liboye ndeko na ngai
toza na posa na yo obenga la numéro na biso koleka wana benga nde bandeko babenga po tosambela elongo po boye tozo atante kordo azosala nga deja wasine minute koki tika nzambe apambola yo benga biso na 09 98 74 29 07 au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu du Congo vous bénisse. Ciao.